Mbote bande balandi ya de komwa puis to na malgré na Congo lelo de la moki bien té de la moki bien té pour na poto lobaka to komwa puis awa to lobaka butu na moi na loja bande ko na biso ba ko kufa bande ko ba ko kufa ba ko to banda batu l'état na biso silence radio gouvernement silence radio boyo kisu mukolo mwa lobi bande ko kuna ba kufi ne banda batu batumbi moto bande ko na biso ya Congo. Donc, chaque jour, kuna na seni boyoke pa yapi mwana ndeko na biso candidat président de la République Daniel Shekomba akenda ikotala base na cesse de travail na bandeko ya seni et pas yapa le bité makambo na moni kuna expert na domaine informatique onga na moni kuna yango te toke na makambo susu côté pe kuna na matadi kuna na port boyoke bandeko musuba directeur musuba kangami bakangami pona nini bakangami ya solo tozaka fantasy. Bon, on a bon moment à décoller. Ndenge a redéveloppé ce sujet wana. Et puis ndenge a fait sa leçon. Na bande ko biso. On va bébé ba opposant. On va zera si ba leader. Et ba opposant ya Congo. Ndenge ba ko soana ka bango na bango. Bande ko balandi. Wala za to ben to be yango leçon. On va couper ça. Lelo, mokolo, mo vendredi décoller mbote. Mbote Didier Kikou, mbote bande ko balandi. Binotu. Beaucoup l'andabiso à travers le monde. Mbote na bandeko oyangai. Mbote na bandeko nanga. Mbote na ba o balingaka Congo. Na bosolo. Mbote na ba oyo. Bakota komba pona ba mati vu. Mbote na bino nyonso bisika bwali tozaka nakopesa mbote na bandeko tu baza na Ituri bandeko nanga baza na Mbelo Yembe toza na territoire ya Loja esika wapi plus de 10 maisons. Et Zoaki monte lisusu lobby. Na mwana moko ya nkumu akufa kibongo na likama wana lobby. Mwana medara elonge akufa kikuna. Na sima ya kobimisa kombo ya Njate Samilo Indape ayekobima. Selon ma source sur place, wana Samilo Hinda nde ba utaki bayaki ko sakaje kuna. Nini bako welela? Base électorale, leadership na Loja. Entre Batumi Satu leadership ango kowele la bato bako kufaka wana ekosala ata question ya débat to discussion awate ba deputo basala ka ba question orale na makambu misusu ata moko ta kolobela makambu ya Loja même pas d'interpellation. Et là, comme mon côté, kuna mutu asimba te. Mais entre-temps, bande qu'on a bien ndem tu bako kufa. La République des Intouchables. Nakoyo ke la même mwana mboka luzolo bambi lesa mawa. Pambate eloko azali ko sala ekobota tambu mate. Batu wana kangi na matati bamiyibi ya misolo l'État ata moko ta ko simbama bakosala ata mikolo te bakobima on a arrêté batu bazalaki kosala kisi ya mabe bakoboma ba Congolais basali combien de jours na prison 3 jours babima na bango. Et généralement, comme la tata wana ndenge wana.
lelo na loja batu bako kufa banda kwa batu ekozika bakarte de lecteur ango wana oyo ezosala bango ke bazala ba électeur ekozika na kati. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas conscientes. Tokotia la bino élément, il y a honneur la grande conférence basalaki en honneur il y a docteur Mukwege. Na se passe. Mais avant to koma kuna to pesa bino nanu mwa muke. Oyo pesa ka batu misusu kanda. Oyo vimbisa ka batu misusu mitema. Mais biso to alika. Oyo baloba na kimongo lokole apa kokoma lonene. Okoki kotala munene na ngato muke na ngai. Yango te mutu ezali kosala ngai. Oyo ezali kosala nga eza o nga na zana kati. Lokole apa kokuma lonene. Wana epana biso ba mongo balobaka ndenge wana. Eloko na koloba eza munene na mulai ya mutu te. Eza nini mutu azali kosala pona mboka na ye na sincérité. Yango nga na loba na bino bandeko nanga. Totalaka qu'est-ce qui nous unit? Nini ezali ko permettre biso to changer makambo. Pour na bien-être na biso. Pasteur Ekofo alobaga ki ata soki mboka na biso ezwami lelo bana na biso bakoyaka kozwa yango. Mais ngai na lobaka boy. To kolege bana na biso ba problème te et sengeli to défendre mboka to léguer na bana na biso un Congo meilleur. Telle est la volonté du hymne national. Lelo na minito to koloba. Na lobaki na bango bokende nanu ko bunda na ba tribu na bino soki bosisi bongo bozonga. Mama moko abenyinga na Bruxelles lobby en pleurs. Na zangi même ndenge nini akokoka ko maîtriser ye. Parce que tangu bino bozali ko sepela na makambo ko salaka ba théâtre na ba matu vu. Ezana batu bako yokaka mabe makasi parce que batiaki mutema wana. Boyebi combien ya mitema boko bukate. Lelo na landi Peter Kazadi, directeur de cabinet adjoint à Félix Tshisekedi. Oh, eleko wana eleki tokomi kotala liboso tokozala na Bruxelles pour na makambo candidature commune le 10. Siko du coup tangu yazo le kana même média asili sibisika le kati alobaki que Félix a kosala meeting na tata Raphaël, c'est le porte-parole, il y a eu des pes, le prof Paul Chilum qui passe à l'obé meeting ezate bande konanga. Bande konangai. Bande konangai. Toloba nini na makambu ya modèle oyo. Na lobaki na bino après avoir bon fingani bon pesi ba adversaire na bino ba cartouche ale to bo mamoto. C'est quel type de politique? C'est quel type eza politique à modèle nini oyo to kosala? On ne pouvait pas anticiper ça. Ba ba lobaka na senga ki na bino le linge sale se lave en famille. Boko kakite kola kisake boza quand même na moi maturité muke ko se contenir nyonso boswani bokena média bofingani o ba chaînes écrasées ba chien noir et blanc a essayé d'études et finalement bobandi ko zongela biso oto bomimoto et c'est ça. Ba vidéo na bino nyonso ya kofingana ba publication na bino ya kofingana
nyonso bokoretirango na mitwa batu pe bisike yali to botikeli biso nanu wana pour que tokanisa ke bozaka bato abateyate ezwaki même ampleur mususu ekomi o bakongo o baluba o bandeko na nga. Ça nous fait quand même mal parce qu'on cherche. Vous avez fait un effort. Il y a qu'on détourner attention à les Congolais. Nazo sistaka nazo lobaka. Parce que nazo la lakate pour na coup de filles. Soki ezana batu misusu. Bazo sepelana na poto. Ezana ba misusu nanu ba komataka bangomba awa na Kisasa. Kolala kana beglise parce qu'elle y a ke poto. Ezana epele basi balembi poto balingi bazonga baya kozwa moya mboka na bango. Balembi mali. Mais kozonga na bango ezana condition. Il faut makambo changer pour que baya malamu. Mutu akoya komiti kate. Mutu akoya te que aya ko souffrir koleka. Mais pendant que l'opportunité vous est donnée, vous créez la diversion. Chacun portera la responsabilité devant Dieu, devant la nation, devant la terre et devant nos ancêtres, devant les esprits, devant les vivants et les morts. Parce que nous sommes chaque fois que nous avons un problème, au comment on a oh Moïse Katumbi a Saliboy, oh Babi, Félix et Tshisekedi a Saliboy. Félix et Moïse, ce ne sont pas des adversaires. Na loba likambo na lemba. Mutu moko aleka na télévision loba nanga ke Félix et Moïse basi basala 4 jours sans que ba solola. Mutu moko aleka te. Aleka loba ke au moins Moïse na Félix basi basala 4 jours sans que ba bengana. Poyo kaka soni ya makambo mususu. Ezala ceux qui sont tout autour de Moïse Katumbi. Ezala ceux qui sont tout autour de Félix et Tshisekedi. Boyoke la biso mawa. Parce que ceux qui bino boko sepe là, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui bino ba malamu batu nyonso tende baza malamu. Investigation na bino, na manduki na bino. Boye place à kosalango. Lelo bande kona ako kufa na loja. Pas d'intervention. Ezolo bamate. Pas de procédure. Basile Olongo Azonjao. Alors, la qui autorité de l'État. Nous avons attendu. Les gens continuent à mourir. Ils sont ici. Il est encore en fonction. Et là, ça la passe. Bande Koyaji Femme Service. Bar 20 et Komaki Lobby. Bako décharger Yango na Tongo Tongo Awa. Na ça qui vient que bar 22 bazo charger Kango Mbangu Mbangu parce que il faut qu'on avance la festivité. Daniel Shekomba, enfin, à Kendaki na Seni, à Moni Machine, va discuter, to komeka kolukaye pour que, après sa version, ya owa kutani nango exactement. Mais, tozala tilobi na se passe, pour na honorer Dr Mukwege, bien que na kati wana nous avons déploré quelque chose. La prise en otage, il y a Dr Mukwege par ba obazana ye makamango toko déplorer yango. On ne reste pas un attaché de presse pour na kozala mutu wana komi lokola otage. Hein? Au juillet te. Lukandenge ya côté ka ba valeur na ina ba compétence. Et nous avons souligné ça dans la salle. Bokolanda ba intervention, il y a professeur Kalele, Jacques Njoli, prof Lohata, Bazaki Wan. Bokoyoka intervention à pasteur Ngoy, candidat président de la République, moi Namboka Martin Fayoula, Loba qui peut moi mouquer. Avant toute chose. Kouingé, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc ce prix Nobel, ce n'est pas un simple prix.
ce n'est pas un simple titre, c'est une vraie reconnaissance. Et pas une reconnaissance à l'échelle que vous pouvez imaginer, une reconnaissance mondiale et historique, une vraie consécration, comme disait mon collègue de l'université de Kisangani, Maindo, c'est une sanctification laïque. C'est désormais le collègue de Dalai Lama. Je vais citer d'autres. C'est une béatification sociétale. Mukwege va devenir une institution, si nous le voulons, si nous l'assumons. En effet, le prix Nobel de paix est un titre ou une récompense internationale décernée chaque année à des personnes ayant apporté un grand bénéfice à l'humanité. Ces prix portent le nom du chimiste suédois Alfred Nobel, qui a légué toute sa fortune pour la création de ces prix. Mais il a dit que devrait-il continuer à résoudre, à trouver des solutions, et il les a trouvées, toute la technologie médicale relative aux fistules et autres, ben, il a, n'est-ce pas, théorisé ça. Mais il ne fallait pas s'arrêter là. Déjà, au niveau de cette médecine, il fallait une approche holistique, c'est-à-dire, après avoir soigné, la femme ne pouvait même plus rentrer dans cette société. Donc, il fallait trouver des mécanismes économiques de réinsertion. Après avoir soigné, on ne pouvait pas s'arrêter là. Il était important de trouver les mécanismes juridiques de réparation. Donc, le docteur Mukwege a dû créer la fondation pour résoudre non simplement le problème médical, et l'hôpital de Panzi fait ce travail, mais il fallait résoudre le problème économique. Comment restaurer ces femmes avec les microcrédits? Mais ces femmes qui ont été violées, on ne peut pas continuer dans l'impunité. Il fallait poursuivre, il fallait convaincre ces femmes-là d'aller témoigner, de trouver des médecins, des juristes. Quand vous arrivez à Panzi, moi juriste, j'ai trouvé toute une clinique juridique pour soigner, pour poursuivre et juger les gens. Parce que ces violeurs, ils étaient parfois là, dans le village, parce qu'on se connaît dans les villages, dans les tribus. Mais personne ne poursuivait. Il a fallu avoir le courage de dénoncer les officiers supérieurs. Donc c'est un travail multidimensionnel que le docteur a fait. Et c'est un travail énorme qui mérite pas de petit prix. Mais il est dommage que lorsque d'autres perçoivent le caractère exceptionnel du travail d'un compatriote, nous-mêmes, nous ne puissions pas le voir. Peut-être qu'il faille que nous allions tous au Kivu, peut-être. Parce que parfois, ce qui se passe à Beni, ou ce qui se passe à Lubero, ou ce qui se passe à Rutshuru, nous croyons que c'est sur la planète Mars. Non! C'est sur la terre de vos ancêtres. Voilà donc comment et pourquoi, je ne pourrais pas le dire ici totalement, parce que la question, j'ai vu des caricatures où on montrait le main du docteur Moutoua maculé de sang. Mais lui ne fait que toucher le sang pour soigner, mais ceux qui font couler ces sangs-là sont libres dans les salles climatisées autour de diamants ou de richesses de coltan qui pillent. Le corps de la femme
le viol ou les sangs qui sont sur les mains de Mukwege, ce n'est pas lui qui est à la base de ces sangs, c'est ceux qui gouvernent, ceux qui doivent protéger. Et c'est le cri de cœur de Mukwege. Parce que il ne s'agit pas de violences sexuelles, comme je vous ai dit. Ça va au-delà. Il s'agit de destruction d'un peuple, d'un vrai génocide. Lorsque on vous a violé, vous fouillez, vous laissez votre... C'est la désintégration de la cellule de base. L'homme ne peut plus accepter cette femme-là. La femme ne peut plus rentrer dans cet environnement. Elle est obligée d'aller ailleurs. L'enfant qui a violé sa mère est dans des troubles mentaux incompréhensibles. Et vous voyez ces enfants-là. Et il y a tous ces mouvements de population dont on évoque. Tous les champs qui sont abandonnés. Les femmes et les filles ne vont plus dans les champs. Les femmes et les filles ne vont plus à l'école. Et il y a donc un mouvement de population et il y a d'autres peuples qui viennent s'installer sur ces terres, d'autres entreprises. Lorsqu'on vous dit que le Rwanda est devenu le premier exportateur du coltan, c'est sur le corps de vos sœurs. Demain, le coltan sera raffiné en Tanzanie. Le coltan, donc la première usine de coltan, c'est au Rwanda, mais demain, le cobalt sera exporté en Tanzanie pour être raffiné en Tanzanie. Donc la Tanzanie va devenir un exportateur du cobalt raffiné qui ne produit pas, comme le coltan, comme l'Ouganda est un des premiers producteurs de l'or et de Burundi, de notre or. Et tout le monde le sait. Ils disent que nous achetons le coltan, le cobalt à la frontière de la République démocratique du Congo. Parce que tous les géologues savent que par une magie que Dieu seul sait, vous pouvez aller dans l'Institut de géographie en Belgique, les richesses minérales viennent et comme par une volonté de Dieu s'arrêtent à la frontière. Merci. Je voulais bien poser mes questions en français. Je pense que je vais mélanger pour permettre à tout le monde de suivre. Ma première question au professeur Kalele. Professeur, est-ce que au côté de Sabiso, ce qui Galilée n'a pas job, pas découvert, pas inventar, ont-ils découvert où ils ont appelé à l'existence ce qui n'existait pas? J'attendais comprendre qu'est-ce que docteur Mukwege appelait exactement l'existence. Je parlerai de la créativité. Et le connu y a accueilli parce que on va dire Makamba Kokela. Deuxième question, c'est pas une polémique. Avec les modes hybrides de la CENI a-t-elle créé ou a-t-elle découvert? Prof Kalele, créativité ngo babota makanango to bayekola kayango. Soki babota makanango, banani quand même na Congo babota mana. Soki bayekola kayango, bino takisi. Autant saka banani de banani. La médiocrité au besoin demandé pour les alliés opposés à l'excellence. Beaucoup qui connaissent l'excellence, c'est la capotée. Parce que docteur Loata a dit que le gouvernement est Platon, gouvernement des meilleurs. Si vous avez le meilleur, on a une transition. Tout le monde a un gouvernement et un technocrate. Et ça l'a dit. Pasteur à vous. Il y a 5 questions. Ah, bon. Vous pouvez dire merci. J'ai bien dit qu'il existe deux mécanismes qui peuvent être deux mécanismes alternatifs ou deux mécanismes qui peuvent s'exclure. Le premier mécanisme est l'article 74
donne à tous les Congolais de pouvoir résister, empêcher qu'on viole la Constitution, soit pour accéder au pouvoir, soit pour s'y maintenir. Et donc l'article 64, les partis politiques ne l'ont pas beaucoup utilisé jusqu'ici. Et donc, en matière de mobilisation, la mobilisation, c'est un phénomène qui vient d'en haut vers la base. Il n'appartient pas à la population de s'en approprier sans que les partis politiques aient fait beaucoup d'efforts dans ce sens de sensibilisation. La deuxième question, à quand? Je l'ai bien dit que s'il y a un gouvernement de transition, celui-ci commencerait au 1er janvier 2019. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que toutes les institutions qui sont fait mandat prennent fin et que nous recommencions avec des éléments nouveaux, avec des hommes nouveaux, avec des institutions nouvelles. Je pense qu'à ce moment-là, on verra de quoi les intellectuels organiques sont capables de le faire. Vous pouvez être organique aujourd'hui et si vous acceptez de travailler avec le gouvernement d'aujourd'hui, je ne vois pas ce que vous allez apporter. Vous serez emporté par les systèmes. Les airs qui se tiennent, la créativité, elle vient comment? Dans la pratique, dans la réalité, nous ne venons pas au monde de la même manière. En matière d'intelligence, il y a des gens plus doués que certains autres. C'est pour cela que dans certains pays comme l'Union soviétique, on était allé à créer des écoles pour surdoués. Il y a des enfants qui naissent avec un quotient intellectuel très élevé. Si vous les mettez dans des classes avec tout le monde, vous les retardez parce qu'ils comprennent beaucoup plus vite que les autres les équations les plus compliquées. Vous avez les jeunes gens, Einstein, c'est des surdoués. Vous avez également une catégorie d'intelligence moyenne. Vous avez une autre catégorie des gens qui, vous pouvez très bien expliquer, même les fouettés, ils ne comprendront pas. Des médiocres nés, il en existe. Oui, on me dit les cancres, il en existe. Même quand vous écrivez au tableau noir avec craie blanche, il copie autre chose. Donc, il y a deux possibilités. Il y a des gens qui naissent génies et il y a des gens qui peuvent le devenir à force du travail. Et il y en a, je peux parler de malédiction, non. Il y en a qui ne peuvent pas le devenir, même s'ils travaillaient beaucoup. C'est une loi de la nature. Je voudrais m'appesantir sur les propos que j'ai entendus du professeur Kalele, qui met l'accent sur la médiocrité. Mais il faut aller plus loin. Il y a cette question d'être des citoyens d'histoire et de culture. Nous devons être des citoyens qui ont une histoire, qui ont la maîtrise de leur histoire et de leur culture. Nous ne devons pas faire
si vous voulez, des analyses juste événementielles et oublier le reste. D'abord, sur l'hommage auquel je suis venu participer, le professeur Mukwege, comme on vient de le dire, a exercé sa science dans un contexte de guerre organisée par cela même qui lui donne le prix Nobel de la paix, n'oubliez pas ça. La guerre de l'Est nous est venue avec l'opération Turquoise. On oublie ça très vite. Et par l'opération Turquoise, on a pris des Rwandais suspectés collectivement, ce qui est contraire à tous les principes de droit, aussi bien de droit positif que de droit international pénal. On les suspecte d'avoir commis des génocides. On justifie le fait que le Rwanda a le droit, pour sa sécurité, de venir s'installer au Congo. C'est écrit dans l'accord de Lusaka. Et l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés ici. À qui profite cette guerre? Profite aux entrepreneurs de l'insécurité. Pendant que des Congolais sont tués, il y a des entreprises qui s'installent, qui exploitent nos richesses, dont le coltan. Et il y a une société, ou si vous voulez, une entreprise de raffinerie qui est créée au Rwanda pour raffiner notre coltan ici. Et pourquoi on viole les femmes? Mais c'est une politique d'extermination, de destruction de la population de l'Est pour la remplacer par d'autres populations. Nous saluons le prix Nobel de la paix Mukwege et comme le dit Madame Colette Bachmann, rencontrer cet homme, avoir comme frère cet homme, avoir un compatriote qui a le même rang que Mandela, qui a le même rang que Martin Luther King, qui a le même rang que Mère Teresa, le rencontrer physiquement, le rencontrer spirituellement, c'est une grâce de la vie. Et je nous invite à prendre cette grâce. Je vous remercie. Nous devons honorer les valeurs. Mutema likundu efutaka te. Tangu moninga komata. Tindika ya mata. Mutema likundu efutaka te. Ce n'est pas parce qu'un groupe de gens Bayina, Dr Mukwege, to bazana sentiment antipathique contre Dr Mukwege nde azui prix Nobel te. Ya liboso eloko donc kadi ko sepela makasi. T'organiser ma fête. Mais l'autre chose salimati. Oh, ils ont pris de la honte parce que azali ko réparer ma femme. Tala batumisu. Félicitations na prof Kalele, prof Jacques Njoli, prof Lohata, na ba initiateur ya eloko. Le docteur Mukwege mérite ça. Il ne faut pas qu'on reconnaisse Batuka Kasso qui basi bakufi. Na sepela kana émission ya Paul Mukenji. Un monde vivant. To linga na tangu nan to zabo ede. To sala na kaba cadeau tangu to zana nuboy. Ba félicitations, ba encouragement tangu to zana nuboy. Kala mingi tebo kozwa toujours na site nabino. Conférence de presse. Il y a des Congolais debout. Sur Bandeko depuis Bakangama, na makambo ezali ko salema. J'ai à publier qui programme naé rapport annuel naé en commémoration à date à Lelo. Mukoloba Boma Juscelin Dupont. Lelo ba pesi 121 cas. Il y a violation de droit à ba journaliste. Nana kolo. Moi témoignage na bisope et Kozala. Merci Didier. Na bandi na koki kotike la yo. Comme ça tout solo là. Mais loko na koloba, bande konanga. Soki oza devant et loko. Zwana nous moi maîtrise. Avant ya kofinga. Avant ya koloba bilobela, zwa maîtrise. Olia ke osho lobby après to bandi kolukako. Ba toyo kana to zongi mais entre temps ba image etikali.
eza malamu te yango nga nalobaki na bato nalobi bayebisaka bino ke nga na parfait ta naza mutu lokola bino nakosala likama nakosala mbeba mais ko se redresser il ne faut pas que mbeba na ngai koma lokola une affaire d'état ya république non qu'on ne se trompe pas de cible l'idée. Merci mingi bandeko baladi ya ko mwa bolande ndenge ndeko za sikoloba bandeko na biso opposition ba conseiller to ba membre et ba parti au niveau ça le bien to ka rappeler sonité bandeko na biso hein politique wana ya kala eza sous le loté le lo ba congolais ba koli maturité bezali ba congolais bazo ba raisonner bazo ba muto ba voter bazo ba muto ba na place mboka na se changer biso na to ko to senga toujours bandeko bo moko to sangana to simbana to que de liboso to tika ba ko divergence wana so yo linga kolia so unité so linga mo makambo na talio tika ya panda yo na motema na ndako epana yo to ya popo na so que de liboso il faut to sangana to so na moko to simbana to boy ko to yo ngala za mu Congo na za muluba na za mu Swahili makambo to tika ngonani yango moni ngai na le biboye na pesi bandeko bazana bulapi yo bulapi za territoire amweka na pesi ba mbote pesi baza bazo na biso na tukoba mo klimo tika ite to so siko mouvement bandoki nini yasikameme biso. Ah oui, merci. Quand Toza pour la mouka chaque jour, comme d'habitude. Merci toujours dans les Eliezer parce que tu évites dans beaucoup ceux qui sont journalistes et bazalakato bazalakati. Toza na 26 provinces dans Moka Oy. Toza qui na 11, to Kaboli est commis 26. Mais quand on Eliezer toujours tu évites ceux qui ont même terre occupée bananae, ceux qui ont terre occupée même famille nae, parce que chaque jour yeka mutabimara na makambo, peut depuis avant ko bimisa makambo, moto aleka na télévision a contredire azate. Parce que tu évites pendant na mutu nae, ceux qui appellent marandenge nini. Parce que chaque jour le lot est permis Lodja est commis abattoir. C'est-à-dire qu'ils ont des places sur la Bomangombe. Batu baso kufa na Lodja, mais ngai na évité. Les lots nous ont expliqué avec précision. Mambo Tali Sankuru. Lodja batu balo kaka kombo Lodja na évité. Richesse nini o ezana kati d'abord ya Lodja. Lodja penda totanga richesse o penda Lodja ezana ngo. Parce que même les gens qui ont des sortes. Des gens qui ont des lodge, des zamba, des sobe. C'est-à-dire que lodge, même l'osso auto benga l'osso, balia ango pendati. Bango baza batu balia ka oyoko na ekavu. Batetela baza na richesse belé. Aussi de côté à Esoué. So ozui rivière Lomami. Ozui le Tembo. Ba rivière a miné neze belé côté kutu pêche kolobate. Mais si on tali awa, balobela ngote, bato yebika batete la, baza bato kaka epongala jese. Botokto mialoja eza mwana mboka Lambert Mende. Okena na mbelo wa tambolo. Eza mboka bato ya papa na biso Charles Kotolola Kombe. Oke na Wembonyama. Eza mboka bato ya héros national Lumumba. Emery Ukunji azaka Eli ya Lubefu. Parce que leadership en bozo wela pour la nini, pour la peuple. Parce que on les défendre le peuple congolais, mais peuple en haut bazo kufa. Batetela bazo kufa chaque jour. OK na Lubefu okuta ba tokola ba Frank Diongo, ba Olengo yi o aza président à Sensa. Ba Emery Ukunji. Baza ebele. Mais comment est-il possible que Koufa na Lodja, oyo diriger le ministère intérieur, et là on dit que zanga akende. Lelo bae ko zoape vice-ministre intérieur Olongo Pongo Basile Azamutu ya Lodja. Mutu ya so même atana ba conflit ezo salema. Ce qui est là bato ya Basile ba ngombe ba bike non, ba sala makambo ya ko boma bato. Ça dit ba ngomba okangane aéroport à Lodja. Pour aéroport à Lodja za côté à Basile. Mais ils ont ça la passi, quand un journaliste sera moko Eliezer Tamboué, nega kaye alobe la diaspora, alobe la Congo,
alobela mambo ya assemblée provinciale mambo ya institution nyonso ya RDC mais osala pasi comment on appelle na RTNC Lushima Njate soko tali même na banzembo o ya batetela batanga kae parce que aza moko ya bana ya Sankuru mais ezosala pasi eloko nini ezangi otie la biso drapeau ya Congo ndenge otie yango mpona diaspora ndenge otie yango mpona bato babundisaka Congo olobela mpona province na bino en tout cas coup de chapeau na ndeko Eliezer parce que dossier à Lodja oyo chaque année ezalaka boye ntango moto azolamuka atumbi bandako carte d'électeur boyebi valeur nango na province babomba yango na kati ya ndako ntango ndako ezozika c'est-à-dire carte d'électeur yango oyo bakokende kovote ezikiti c'est-à-dire bavoi ekei parce que presque bato tout bazodéfendre Lodja oyo na ndenge ya tribalisme bango tout Joseph Kabila apesa bango bamisala Charles Koto aza lelo ambassadeur na Chine mwana mboka Lambert Mende na ndenge ya village babengaka ye Nyamasolo c'est-à-dire soko kiti na Lodja il faut yeba ye mais comment na ye motasimbi communication mais province ya Lodja na makambo ezoleka eloko nini ezozanga abengisa ba journaliste po motazokamba ba journaliste eza ye que alobela mambo etali Sankuru Joseph Olenakoi yepe azui boulot eza te kaka kosangisa bapoliticien ndenge toyoki message na yo mais lobela mpe Lodja po yo ozolobaka no ozwa solution mpona baparti politique mambo etali élection mais baélecteur bazosila na Lodja lobela yango mpe okozwa mpe avion awa okiti Lodja Emery Ukunji eli ya Lodja okolobela yango te mpe nalobi lelo ke nandimi teke député moko na assemblée nationale oyo aza na mandat lokola ndeko Eliezer parce que aza na mandat oyo peuple apesa ye oyo bajujaka ye à tout moment soki ata bamonani te peuple ayaka ti même na bureau na ye mpo bureau na eza na cité na itaga 120 c'est-à-dire soki bakumisaka ye soki bozwa mwa atande bamemaka ye na mapeka wana eza mpona apesaka bato mbongo te eza mpona mandat mpona mosala yango bamoni lelo peuple congolais balobi il faut okota assemblée bakomi kobenga ye déjà honorable na komona mosala oyo azosalela peuple Lodja eza na développement nini mais bato ya monyama bakendaka bakatisi kaka rivière Lomami bakie Kindu mais na Lodja eloko nini comme richesse oyo eza na kati ya Lodja oyo bato bazokufa lo ekomi enda abattoir merci na Didier Kiku merci na ndeko Eliezer tokokontinue koloba tokotika te soki tokokufa mpona ekolo ekozala bien tokokufa na malaria tokokufa na nzala merci ndeko Eliezer courage na mosala ozosala merci mingi bandeko balandi ya tokomi wapi molibo tokomona suka bandeko balandi ya tokomi wapi tokodéplorer toujours bolandi ndenge movandi kiloko asikameli bino yango tozosenga na bandeko nyonso na JFM na bar 20 boyebakisa komune na Kinshasa botinda bandeko na bongolo wana baya koretire bakoli na bango merci bandeko balandi nyonso ya tokomi wapi ndeko leze tokokoma botika toujours branché boza toujours scotché na ba vraie information na ba réalité ya mboka na bino ndenge ni Congo la mukaka kimi ya nzambe ezaka to babote na bino merci bye sika bozaki